bomba ye na sena mapapu lokola soso bomba kabana na ye nzamba bomwe mutu akomeka ye akutana na yo Jésus mutu akomeka kuka zala nzambe na bomba ye pote kauka au nom de Jésus santé zonga na kombo na Yesu azongela ba activité na ye au nom de Jésus parce que yo za nzambe papa na biba o ba quelque part na ba za jamais déçu nzamba bomwe biso to pona yo to ye pa ina parce que to za jamais déçu donc to dit Seigneur sala to dit nzambe papa sala soki o sala te yo biba ko sala mosala punda nzamba bomwe maladie mon côté akili boso na zonga ki sans guérison nzamba bikamwa papa ba benga ngo maladie mais yo benga on a comme guérison donc to besoin kembo parce que za nzambe to tomboli yo to tomboli comme mon sosote to tomboli kaka yo mosoto na nzambe parlez-moi plus de mon Dieu au nom de Jésus-Christ amen. Tobanda na nani tobeta na nakulanda bobele senjela na yo nanyala kisanga nzela ya solo bobele yo amen. La vie, la vérité, les chemins. Mon sous-souté, c'est yo Yesu. Kufakate senzela nayo baye matalela kayo bayo kisa masonite papa ya bofele bana bitike bosunge abave mobikisi oyo asekolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini nanga na ignorance ya Pamela Matondo balobi moto ate soko pama il faut la reconnaissance pas na ye osomona moto a joué ça bino madame elle va binisa sila na scène na makinu comédie na talango te osomona asali casting ya esaka nako mama balola vai oloba na yo siko vanda raisonner siko mutu oyo asali yo pozala ye nasali casting a filme na komi filme nanga nasali casting na jouer son atteindre la bille na voilà ma fille viens jouer Beckham na personne combo ya Beckham. Ah non, elle va fabriquer na maboko na ye. C'est comme pomba scène. Après c'est comme pomba scène Beckham. Na boti yo mwana nga na boti yo pona maternité ya Belvi kandi Belva bota bango et pour moi na yo tike écriture na ya Bella ko atia écrit et comment na ya otike écriture na défaut ya teta ya mena ma meju masha mumenu merci Pamela bakile minu nanga lelo muto ya bino comme ça anniversaire na bino obosa ni tangu bozo bondela bacha bino na makini comédie babondela ko ba ka osenga ba osala lombo partout bango lombo bono kibeta tu ya kwata maza hudulula hudulula ozomona otemisa biso filme nini simba na ndusi totiango na traumatisme yaya so sérieux ozomina badanse oyo eza digne te devant le parent ozomona oza mpe na nsima yango te moningi kodenisaka nsima yango tai mabe lokolanga mozolinga nsima yango edenda eza mpe te nayebi te Pamela Matondo kuna so aza likambo oloba omoni tanke osalaka baconférence ya bafilme okompara bafilme ya Bella production na SBT. Très bien.
Si. akomela si la filme filme wana apareni yango atiango na communauté na ye ape alobi na babone ya famille bota oke kosabone na FB siko mutu abongo ata bolambwisi na moi ntina butu bolonga ye te parce que bolamu epolaka te basenga Belleville kopo mai mapesa bango bidon oimagine apesa bango bidon alors ce boye na butu tellement boloki Belleville na butu esimba te omona na bamama Thérèse ya soki Sainte Thérèse baya na moi baokoka te kate Samiga bapesa kutu gaga pambo zoko ko jouer te gaga pambo ko jouer ngo te oh ce qu'on a za film na pesa so non lo bano gaga pamba pa na mato le mam non lo ba gaga muke e lo ba te ce qu'on a za film munene soki bapesi charge ya filme bapesi yo maloba oke nionga na amimonaka ye mpe kaka moke kaka akupele mais oui eza eloko na ngai naye mposa eloko na ngai ebonga pesa le meilleur na yo ozopesa le meilleur te baloba nosala bozosala te zongi te bozosala te soki olobi no coupe te mama maloba olobi yango te tosengaki oloba mama donne moi de l'eau soi-disant porte-parole ngai nayebi baporte-parole basantaka bekuta tomona baroger ngandu bapi rogeromona bango ke chaque semaine ayaka kosala promotion ya produit na ye oyo eza weranson oyo aza boye soi-disant porte-parole ya mosala nini assigné contrat voilà ete ngana oyo ondima te porte-parole asilama samiga asilama bakosineza asilama tozango na problème tomoni biso toza ba bien éduqué parce que so tozaki ba mal éduqué lokwa bango ba voice déjà bimi parce que yaya ndenge azana ayebi ke yaya komaka ta ayebi ke atindaka ba voice biso toza lokwa samte sama ya atumba ye bateka ende bateka bimisi mwana nini filme nini eza archive olobi mabe baoyeeleki makasi baofuwe na butu kindoki baluka baboma Belleville na butu esimba te baye na moi toyebisi binoke yo olobaki oza masha momenu alevanda wana yo olobaki bapesa kombongo na envelope akati alevanda wana mwana moke ya lotete na ye liboso Belleville mapapa parce que ate na songa linzaka Belleville na bakomite nanu bokomite botika distraction nanu bokomite alors boza binemi ya Belleville te boza bacollègue so boza na posa bobunda na Belleville baya obunda na papier na bic s'il vous plaît. Très bien. Papier na bic. Voilà, très bien. Parole na okumisa moninga na nga mwasi nyonso tokutani na monde yango ya maboke yaya na niveau na ye na carrière na ye na succès na ye abosani ajoa reine ekanga bato batala babetela maboko lelo eza komibenga porte-parole yaya asamiga azosala ignorance ye aza un pas dedans un pas dehors oui mama muteke avivaka na ye na semblant mama muteke azalaka ne ayebi ke mama muteke ayebi ke abi non cette femme là on a goûté les mêmes viandes. Oui. Ça c'est la mamba théâtre. Comment on va bien? Oh. Et ça quand la carte théâtre, il est dedans dans le théâtre. Maman t'es qu'à l'ingénieur. Eh. Asala rassemblage. Yaya, asala rassemblage za na topité. Asala rassemblage za na miloté. Asana ye. Azana ye moko yo mo abengana ezate na toka bolaka Jésus Spirit biso mibale sana ngolo te. Tenga tangi na ngaka te. Ngana tangi koma mutu tenga lobi na ngaka toka bola Jésus Spirit biso mibale. Yango ngana loba. Yango ngana lobi obe na lobi te ka théâtre. Po yesa la théâtre ou pour ça théâtre. Na ça théâtre te. Kasi avu bana semblante. Po toka bola Jésus Spirit biso mibale bengana ezate vandaka wana lia ngapela lia. Oh, tout ça va sembler Pamela. Au moins il vit elle Samiga amba Pamela Matondo. Au moins il vit tout ça la rassemblant yaya. Moto semble bomaka. Belleville matin avant d'atteindre la soie boy. Ato fingi na non pe son rôle te pour finir mutu.
Non, Kabelo on a ngate pour finir mutu. Il y a qu'à défendre ma bonne cause, défendre ma valeur. Parce que j'ai des valeurs à moi. On revend le talibo. Dans ça, commentaire, il y a traumatisme. Mais la vente de bonation qui n'a la cabale. Dans ce cabale, le cas des années. Dans ce temps de la fin, dans ce puissant, dans ce juge, dans ce Josué, dans ce Romain. Dans ce Vonette, dans ce puissant. Dans ce Babylon, pour Bilo, pour vendre, pour comment nous sert la promotion, Moussala. Non, Pamela, elle est Samiga. Et ça question c'est que tu vas mettre tout à bordir. Non. Ce qu'on a mis une mission à biso beaucoup plus au monde à bordir les salati. Tu as toujours un recadrage. Autant la moto à se reconnaître la valeur à Belleville. Belleville là ça le traumatisme. Pas la biso film et pour aller assumer. Malandou. Autant toi tu m'as dit autant on a filmé le traumatisme. Papa. Mais comme s'ils descendent les épées. Mais les lois, ils ont mérité trophée. Et pourquoi? Voilà, merci. Film le merci. Quoi, n'est-ce pas? Merci. Film wana edika mas film wana. Moto vanti. Tout nous sur la valeur azana na société azana valeur en fait. Et ça veut dire lelo non, il y a na uti banda soki moto ya des bonhommes. Si échanger makolo, tout le monde a dit wana pourquoi makolo. Na yewo ti wana makolo parce que bakoka bakaninze la gouvernement ils ont quitté bango. Pour comprendre que moto nous ça na valeur na société. Film le ko la Vonette na lelo ils ont mérité trophée pourquoi? Bako pesa ngo trophée Pamela, bako pesa ngo trophée ndenge nini. Ba lelo ko pesa trophée te, po ba lotala eloko mama Belleville azola personne ni babani samiga amba personne non personne handicap na bossa ni nde bampleur ka voilà ozomona tant ozomona otala moto yo azo kanisa moi-même donc moto azomona taze lokote net auto madame Belleville za kotalisa batu ke eza na jeune fille moko ebokanga suki eza na jeune fille moko ebosala make-up eza na jeune fille moko abi kosala nyonso aza na misapite kanga munoko na yo abisoki na za nani abisoki na za mama na bango pia kwa abisoki na ngana za mama na bango ou bien tata mwasi na ye abisoki na za nani non tout nos questions non tout nos questions lo ba ko za baba tan lo baka o sa calcule ba mbongo te lo baka abisoki na za nani na ye abisoki lo côté o ko mbala za sa façon ko na yo te hein o ko mbala za genre na yo te mbala za genre na ko lu kaiti ka. Parce que SB a mwana. Il y a par exemple tout le ballon makambo isa série intime banandis. Na carrière il y a 30 ans de carrière. On a filmé. À 30 ans. Et on a pas ce que exemple, attends 10 ans il y a pas ma carrière. Attends 10 ans il y a carrière il y a pas ma. On a filmé banandis au film. Inspiration exactement muta komi film intime banandis au. Est-ce que c'est inspiré? Bon baza mutu moko bata dizi. Ya. Attends 10 personnes. Parce qu'il y a on combien de films maintenant atalisa na batu moto aza likolo ndambo ata mwana beki aza utile na société to mona mundi ba to sala nini awa descente awa moto okanga suki aza na bakude okangela ngo suki mais comment bino bazo reconnaître valeur ya batu bongo te bolinga batu bazo ko finga moto aza ko mettre batu tolo na TV à chaque fois na za kosa tolo na ewana moto azoya kofinga moto azoya na makambo lokuta baosala bakabale baosala makambo moko ya mabe ozomona baosala makambo moko mabe bazolobaka badi n'importe quoi mpona bato bino bozala mpona koencourage bango bozometela bango maboko mais mwana mwasi azosala mosala ezomonana devant tout le monde pourquoi bakosoutenir Belleville te tokende wapi na bino tozokende wapi babisa biso filme nini Belleville asa azobinisa bato badansa mabe badansa soni
mais film na bon bato bavanda baotala bakumisa ngo ole bokota botala nini to consommer film na biso ezoleka o traumatisme bokotala traumatisme te mais boketala madasi mo mutu angunjami azobina bo yaya tokende wapi pas jusqu'à là quand même yango censure yango bateyaka wa film ateyaka yango bokomona te babilo mosala bilo mo bopesa ngo sanction eleki te Voilà. soki ezalaki DJ Momboshi oyo ayembi na kati rouge botindi prison mais moto azobina sondama abini sondama badasa mabe mais botiki filme enoleka na TV bino mokolo ezali nakomaka mokonzi te ngai. Voilà, mbote na bayeba so bazuli bakuyi ya kolanda biso et tuluku ya bato ba otala biso. Merci mingi na confiance bo mesana kopesa biso na ba émission net na biso to salaka et matondo mingi na tatanza komba to lala to lamuka e yo bena ngolu na ye balobi soki nzambe te o azali kokengela sala mosala 20 sala mosala zoba po ete tatanza komba nde mutu abomba biso to lala to lamuka ezali yo bena ngolu na ye ezali ngawa bino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. On est là parce que l'actualité est benga bisoto sala oben mou sala. En tout cas le lo c'est likamboyo. En tout cas moi ngonga moi attends to sala le trio oyote et le lo vraiment trio oyo ndenge bolinga boyamba yango na ba etando ikena bino na moni déjà bozali ya kosepela bolanda vidéo na lelo na Faustin Ngombo TV bokolanda yango pe na mwana suka famille bota et to sala kaka musala. En tout cas na loboko na ngai ya mobali nazali na biaka zanga balobi madame la DG na loboko na ngai ya mwasi nazali na Pamela Matondo balobi la fille qui dérange to sala kaka musala famille bota mon combat film na biso traumatisme yango to mona écriture ya madame Belvi ele kaka inapercité tala ndenge bakomi traumatisé bakomi kobanga na ba film à Maman Belvi bakomi traumatisé et merci beaucoup na Enoch Luzolo papa la Victoria en tout cas bambote na yo pourquoi pas aussi balobi les bruns tozali wana to sala kaka musala diminuer ba charge balobi tout est kota chaîne yewana pourquoi pas aussi agence mabana la pesi nombote tozali wana bofungolela ngai etando ike na ngai to banda na nani to beta na makolanda bobele senjela na yo nanyala kisanga nzela ya solo bobele yo amen. La vie, la vérité, les chemins. Mon sous-souté, c'est yo Yesu. Nzela oyo ekufakate, senjela na yo. Baye matalela kayo, bayo kisama sonite. Papa ya bofele, bana bitike, bosunge abave. Mobikisi oyo asekolanga e liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini nanga
famille Libota et nakobanda na biaka zanga bonne santé et maman komi lisusu traumatisé bon ozala traumatisé to yeba te kritri ya madame Belleville film nyonso akoma kezalaka significative oyo tomonaka baretombe nango epa basenzi epa bazozo oyo balingaka kaka koya koloba ta matière eza te na komba mama Belleville po créer kaka bamatière po sa mama Belleville bakolia te bakokufa nzala bakobela koshoko. En tout cas, merci beaucoup Samiga Ambara, Cléopâtre de la prêche. Babi vraiment donc Dieu bat bazela depuis dans trio il est le sousou et au salama. Et au moment dans le Samiga Ambara va donc on a ba dédicace. Obi bato musu batamba na ignorance ya Pamela Matondo. Balobi monter à tesoko pama il faut la reconnaissance et pas naïe. Osomona, monter à jouer ça bino. Madame elle va bini ça si la chaîne. Na makinu komedi na talango te ozomona asali casting ya esaka nako mama balola vai dans le banayo siko vanda raisonner siko mutu oya sali yo pozala ya na sali casting a filmer na commis filmer nanga na sali casting na jouer son attend la bino voilà ma fille viens jouer Beckham na personne combo ya Beckham. Ah non, elle va fabriquer mon maboko na ye. C'est comme pomba scène. Après c'est comme pomba scène Beckham. Na boti yo mwana na boti yo. Pour maternité ya Belleville kandi Belleville bota bango. Et comment na ya otike critique na ya Bella. Ya Bella ko? Atia écrit et comment na ya otike critique na défaut. Ya teta ya mena ma meju masha mumenu merci Pamela bakile minu nanga lelo muto wa bino comme ça anniversaire na bino obosa ni tango bozo bonde la bacha bino na makini comédie ba bonde la ko ba ko senga pas ça le lombo partout bango le lombo no kipeta et bano qui peut presser bano qui peut RT bango ba ki RT tout faut ba kota le lombo bango lelo bino ba batu lelo faut combattre madame Belleville Samiga amba na oya. Voilà, Pamela Matondo, bonne santé, bonne maramutu. Voilà, merci. Famille Libota peut rater un problème. Oui, là, problème à merci beaucoup, la famille Libota Mobimba, famille Libota Focus, famille Libota pas de distraction, ni de consommer sur traumatisme. En tout cas, c'est bien moi votre humble servante, femme Matondo, contre ma vie la star, maman qui a famille Libota, la fille qui dérange défenseur, il y a Sir, il y a Belleville, candidat patronat. En tout cas, ce boyen à 12h30, à 12h31 à Zana. Ça veut dire qu'on a le banni l'homme, na manga maman Belleville a une étoile où ils ont brillé, tellement bando qui n'a des sensés, n'a anti-valeur. Surtout les anti-valeurs. Boye kako ba briller moral na ye. Malaki ça donc ça Poutine. Comment ni na vie ya lelo. Papa wemba yembela biso nzembo. Nathalie Makoma ba sengi biso kopo ya mai meto pesi bango bidon. Est-ce que to sali mabe? Maman Belleville o yate ke lelo yaka o tourner na peso enveloppe aka ki lobi ya ozonga te. Aya yebisi ke te oza yaya na ngai. Wa pe na succès na yo makambu. Na minute so ko fongolisi chaîne. Les années impact. Là, il y a une Belleville, on a comme sujet à ma fille. À comme là, si la filmé. Filmé, on a appareil yango. À chango na communauté na ye. Après à lobby na baboni à famille bota. Ok, on s'abonner na SB. Ce que vous t'abonnez, vous t'abonnez c'est la mort na butu. Bolonga été parce que bola mwe pour la kate. Basenga Belleville comme moi il m'appelle ça bango bidon. On imaginez. Très bien. On imaginez appelle ça bango bidon alors. Ce boye na butu tellement boloki Belleville na butu et simba to mona na ba mama Thérèse ce qui Sainte Thérèse ba ya na moi ba okoka pe kate omoni lelo to tike la mututa na ye to lo ba na musique numéro 1 c'est Fally Ipupa na comédie numéro 1 c'est Belleville candidat patronat tokokosa bato me ba conscience na biso to tiko kosa ngote parce que muta simbi bi qui écrire lelo za Poutine na théâtre c'est Belleville candidat. Merci. Bon ya ko ba embriller ya la ça donc nga na leader na bino nyoso donc ngam no pe autorisation nga no pe autorisation nga no la ça bino dire que faut que na gauche bo landa nga na gauche très bien madame Belleville donc to longwa na ba futilité exactement na mote to ya to sala ba promotion ba film le quoi traumatisé traumatisme pardon tala papa biso mbata si ala ndenga o jouer tala maman na biso top ndenga o jouer oh maman top na benga te Kofi Olomide ya théâtre asa na génération noso
Mama Top ana génération Kofi Olomide ya théâtre c'est Mama Top tala ninga jouer na traumatisme na ya film voilà tout le monde na semblant tout le monde na polémique to loba ke to yo sala musala o to sa ba polémique moko ko eza loyal mais ba on komisa on ndenga solo ba comme au film ti ba vie privée ya ba voilà merci beaucoup na lingara mingi to ka ko sala nde promotion Maman Belle-Vie ana ba valeur rebelle akota kana ba fitilité tangu bango ba finga tangu bango ba ya ko critiquer elle avance avec son écriture comme la biso ba film traumatisme et ye bia kazanga tomoni ba matière ebini ebele est-ce que ko jouer les selon casting ya Maman Belle-Vie et bien ils allaient sentiment kaka atsa o jouer so ba théoté le ki na TV ko bandi ko lo ba global Samiga ba peso kutu gaga pambo zoko ko jouer te gaga pambo ko jouer ngote oh ce qu'on a za film na peso so non lo bano gaga pamba pa na mato le mam non lo ba gaga muke e bo lo ba te ce qu'on a za film munene pese ba peso charge à film ba peso maloba ok nyonga na ko amimona ka yepe kaka muke kaka akupele mais oui et c'est le rona ngana ya posa le rona ngebonga pesa le meilleur oh pesa le meilleur na yo zo pesa le meilleur te ba lo bano sala bozo sala te zon te bo so te so le bino coupe te mama malobo lobi yango te senga ki loba maman donne-moi de l'eau maman était français bonnet natanga te c'est na biende na ya ok attends yo moko diction mutu oza omilie bato oza nano telemeli wapi Samiga na vie so balobi na être patiente il faut être patiente de bino eloko eboma mutu nyonso aza na mposa tourner kana bela mais il y a d'autres chaînes, c'est belé. Mais allez jouer là-bas. On s'en fait la chaîne. C'est belle carrière. On s'en la fait succès. Soi-disant. D'abord, et l'autre, c'est pas Madame Belle-Vie, il n'y a pas de sentiment à loisir et zalade. Merci. Les autres, c'est un sentiment à Moussala. Oh, bon, c'est l'autre. Si. Voilà. On a l'autre, c'est pas Madame Belle-Vie. Casting, on a ce que c'est Maman Top. Maman Top a joué. Très bien. Donc, tu as la Maria Awa. Maria, ça dit combien de séances a joué? Maria Longondo. Babi epe bozo e kate na complot na bango ba sali ba. Maria par Madame Belle-Vie. Bakita ba mata. Muta kolonga Maria Azate. Parce que les autres on va le battre ba ça ba kabal. Bazwa bato no ba jouer na Bella production. Ya. Pour ba makamisa sérieux. Belle-Vie o ya longoli théâtre na mbota likasu. Aye na mona ntelo pakati. Très bien. Donc on a la vidéo mona maman bila uto sita université na mbongo bazwa na Bella production. Voilà. Parce qu'on a Bella production au foot de la moine université 6 classe. Et ça na chaîne YouTube c'est na Congo. Pour y bomba film et faut travailler vidéo na YouTube et faut attacher comme la Bella production. Exact. Merci. Pour taliba Maria ba bana mikeli que le ba on ba âge mais bon vivre dans une organisation moko koleka kutu ba ya mikolo ba bana théâtre kala. Ba ya yo mapeka kilo lo kwa bina mapeka et pour les masé belé. Ngoyo lo yaka. Maria Longombo. Soko talibia za na carrière à 5 à 6 ans. Carrière il y a théâtre dans 5 à 6 ans. Voilà. On fout de la bandai, des chambres salon, on te kabilamba na TikTok. Voilà. Bon, on a joué. La Bella production. Bella production, on a même encore balsa combien de personnes. Na posa Maria Longondo, na question na fête ya Siana. Na tuye mabalo boya na ngona Bella production to bozo ngona Bella. Haisa ngani tozo akango awa. Voilà. Peso tozo libala na Bella production to ya te pas maman. To pesi numéro so na maman pour maman te maza mutamayela yeba te ko azal ventrier ou pas. Belle-Vie a kumba musala na ye na sentiment te. Voilà. C'est alors le ba cours d'histoire fait comment voilà ba cours d'histoire et comment ya français ya anglais ya lingala nyonso comment voilà bozwa na ta ya bozwa ka ba bosala bozwa ba cours d'histoire parce que bela à lire et nango ngona de français film la lingala lisute ka na français bozana on est limité ya français ou limité ya jouer ou limité ya nyonso ya wana mukolo mama mukolo na copine auto melise pe mana tournage ko le sana na bela au jouer place ni belle femme ta sentiment voilà tango yo mikumise on a soit disant porte-parole na taki yo
ngai nayebi baporte-parole basantaka bekuta tomona baroger ngandu bapi roger tomona bango ke chaque semaine ayaka kosala promotion ya produit na ye oyo eza weranson oyo aza boye soi-disant porte-parole ya mosala nini assigné contrat voilà ete ngana oyo ondima te porte-parole asilama samiga asilama bavosine eza asilama tozango na problème tomoni biso toza babien éduqué parce que so tozalaki bamal éduqué lokwa bango bavoice déjà ebimi parce que yaya ndenge aza na ayebi ke yaya komaka te ayebi ke atindaka bavoice biso toza lokwa sam te sama ya atumba ye bateka ye nde batekaki ye bongo lelo batengani ye to yaya komi nulle part yaya komi nulle part komi lokwa wenza zida nyonso oyo koluka okutango na kati ya wenza zida oimagine alors batika Bellevue aza concentré na mosala na ye ndenge lelo nde baodimema Bellevue na distraction so Bellevue alobi ka alendi mwa oyo akota bafilme te akokota pe la distraction akota bafilme te mais bakomprendre te ke Bellevue paza motu akoko voyager akoko sala boye mo pa kokoloba te na minute ona te mama na ona tika nanu parce que lelo so Bellevue alobi atika ta chaîne ana makambo ebele osala na fête ya mariage civil ya siana nazalaki étonné ke biloko nyonso wana ya mariage civil eza loué par Bella Production oimagine loué par Bella Production. Ce qu'on a vu sa chaîne YouTube, on a restaurant, sa chaîne YouTube, on a du lot de décoration, il y a pas marié. Voilà. Oui, imagine, Azal, ils ont servi traiteur. Oui, imaginez la décoration du sousou. Donc, Bellevue n'est pas à longa des gens, à l'eau, bah, il y a eu Nicolo, bah, maman, Nicolo, on a le lot, bah, moto, busy, bah, yo, qui la Bellevue, elle n'était pas parce que moi, n'a mouké, ayo, tombo, la tête, moi, n'a mouké, à la ça, bon, que nga, atanga na ina, on attend l'écriture, on attend le scénario. Il y a tété, maman, c'est Thérèse. So, aucun chaîne n'a dit son numérique, au lieu de 10 ans de carrière. Il y a film nini il y a film le quoi nini tout le monde a ba gérer ko de talk ça wa il y a gérer na zana archive na ya tiki film na ya mado o ebimisi ba Karine ya mado ebimisi ba Baby Donja il y a 10 ans de carrière na numérique ebimisi moi na nini film nini ya tiki za archive là olobi mabe ba ya mais le qui makasi ba ko na butu kindoki ba luka ba boma Bellevue na butu et si mate ba yena moto et si no ke yo oloba ko za masha mumelo ale vanda wana yo olobaki bapesa kombo na enveloppe akati ale vandana mwana muke ya lotete na ye liboso Bellevue mapapa parce que ata na songa linzaka Bellevue na ba comité voilà nanu bokotika distraction nanu bokomité alors boza binemi ya Bellevue te boza ba collègue so boza na posa bobunda na Bellevue baya obunda na papier na bic s'il vous plaît très bien papier na bic voilà très bien Pamela Matondo biakazanga likambo ya ba porte-parole toyokaka ngo na musique lelo komi na théâtre qui porte-parole ouais lobi ngana za porte-parole na futa marabien bateka ngana ba film na sala qui porte-parole na kumisa muninga na nga mwasi nyonso tokutani na monde yango ya maboke ya na niveau na ye na carrière na ye na succès na ye abosani ajoa reine ekanga batu batala babetela maboko lelo eza komibenga porte-parole asamiga azosala ignorance ye aza un pas dedans un pas dehors oui mama muteke avivaka na ye na semblant mama muteke azalaka ne ayebi ke mama muteke ayebi ke abi non cette femme là on a goûté les mêmes viandes. Oui. Ça c'est la mamba théâtre. Comment on va bien? Oh. Et ça quand la carte théâtre, il est dedans dans le théâtre. Maman t'es qu'à l'ingane. Eh. Asala rassemblage. Asala rassemblage za na topité. Asala rassemblage za na miloté. Asana ye. Azana ye moko mo yo mo abengana ezate na toka bolaka Jésus Spirit biso mibale sana ngolo te tenga tangi na ngaka te ngana tangi koma mutu tenga lobi na ngaka toka bola Jésus Spirit biso mibale yango nga na loba yango nga na lobi obe na lobi te ka théâtre o yesa la théâtre o pour ça théâtre na ça théâtre te kasi avu bana semblante o toka bola Jésus Spirit biso mibale na bengana ezate vanda ka wana lia ngapela lia
Oh, tout ça va semblant te Pamela. Au moins il vit elle Samiga amba Pamela Matondo. Au moins il vit tout ça la semblant te. Ya. Moto semble bomaka. Mais lui matin avant d'atteindre soit bon. Ato fingi non peut son rôle te pour finir mutu. Non Cameroun on a ngate pour finir mutu. Il y a qu'à défendre ma bonne cause, défendre ma valeur parce que j'ai des valeurs à moi. Oh, revoir le temps libre. Non, ça, oh, commentaire, il y a traumatisme. Mais la vente libre, on a son la cabale. Dans une cabale, le temps des années. Dans une temps de la fin, dans une puissance, dans une juge, dans une Josué, dans une Romain. Dans une bonnette, dans une puissance. Dans un Babylon, pour bien me vendre, me comment nous sert la promotion, Moussala. Non, Pamela, elle est Samiga. Et cette question, c'est que tu vas tout aborder. Non. Si on a une mission à beaucoup plus au monde aborder les alatis. Tu as toujours un recadrage. Autant que la moto, elle doit reconnaître la valeur à Belleville. Belleville, ça c'est le traumatisme. Mais elle a mis ce film, elle pourrait m'assumer. Malandou. Autant. Toi, tu m'as dit, oh, tu as un film, un traumatisme. Yes, Ozomona. Oh, tu as mis un film, tu m'as dit, toi, tu as un traumatisme. Il y a un sérieux. Ozomina, madame, soit d'une tête devant le parent. Ozomona. Ozomina, la simango, tu m'as dit qu'on dénisera simango. Ça, m'a bien au colanga. Ozomina, simango, denda. Et ça pété. N'habitez pas même à ton coup, ça, c'est comme un loba. Voilà, c'est Amba. Au moment où tu as conférence, il y a un film, on compare à film, il y a Bella Production à SBT. Très bien. Parce que SB a un mois, il y a par exemple, tout le monde a série, la carrière, il y a 30 ans de carrière. On a filmé. Il y a 30 ans. Il y a pas de exemple, il y a 10 ans, il n'y a pas ma carrière. Attends, 10 ans de carrière, il n'y a pas ma film. Inspiration exactement muta komi film intime mananzu est-ce que j'ai inspiré bon madame tout le monde va dire ya attends parce que nous avons des artistes comédiens il pas comme un film là on a comme un film dans le coin intime mananzu on a comme un film parce que là il y a des gens qui n'ont pas fait ce film là on a comme on a erosala tout est vanité voilà ndako ana koma film ngeza kwa ntima na nzuzu film terre à terre eye bana débité eye bana fente en fait bolo bana biso ni film moko ya buzo baka makelele bakunda ngani finalement bolo bana sanga film wana ezo édité bakasi kasi pede boko le baka pardon alo bako ba film ya mama beje eza lokwa ba film ya Muyombe gauche na fingi Muyombe gauche kwa sala sita sala kwa théâtre yes pas linga al minimiser quand on t'a ce qu'on filme au bango ba out ko koma to mona ngo terre à terre kono una tata sera Muyombe alobi alobi to ba à logique des choses lelo to le banana ba TV na biso local tant que ndeko tala ba TV ya local o mona que histoire ya groupe Simba histoire ya groupe ya sans souci histoire ya groupe ya Sina ba ba chaîne ba groupe wana misato o mona que j'ai dit masse très bien mais lelo o Belgique quand boto la bango nyonso écriture o imagine bano bana biso makambo eza le contraire que Belgique quand lelo j'ai dit masse biso to solo wana bata poto ba fanatique na biso ba bata poto o mona que na sali 30 ans na poto na famille na mutu te mais ce na problème mo bozo déranger nga na talika finga maman Belleville na juste consolation OK pour du fouiller te ntima na nzuzu ezo éduquer masse place conseil ni na epesa ba conseil la ça batuke ya ben poli ata batata mikolo bavandi ba obenga bino bino foko kende boye osonga boye ça n'a pas de sens film terre à terre film terre n'a préféré Muyombe gauche très bien na préféré Muyombe gauche qu'Ntimba na nzuzu au moins inspiration et signe exact assumé film na biso assumé o etiki biso likolo bilelo ebeti 2 millions de vies assumé abosa ba je tombe bo vandisa mamu teke bo esa ke yaya mais babo bako mikende nini Pamela Matondo parce que écriture eza inné babota maranango muto afale loko moko eza naturel te en forcé bien sûr oui Sami Kolobe moko eza très capital écriture eza inné yes pas forcé écriture ba prendaka parce que toyebi ke ba musicien na biso ba musicien
bamusicien ebele banzembo bayemba bango baye bakompoza yango te babenga bango na baparolier oyo bakomela bango banzembo baye bapesi baguide ke awa oyemba boyeboye mais ye na sagesse na ye alobi ke te awa fona beta yango mwa nuance awa fona mata awa fona kita parce que nga mpe nde naza boye tellement naza moto ya mayele ayebi ke samigra amba ntango abanda na ati na z nga na suka na y fona kangama na samigra très bien tonga pela banotanga banana ati na z siko ye tellement za orgueilleuse parce que nga na loba nani SB wana mutalingo bondisa ba film mais c'est président d'Acosta. OK. D'Acosta. Akocha ndenge nini? Akomongisa nini Pamela Matondo? Parce que mutu Pamela. O toucher le robot za très capital. Muna ni Pamela. Tozala ka sami ko ngo sa lo mo Pamela Matondo na bilote. Ya kokena ngo bote ke na ngobo. Na yoki po sali pene mninga lo ba yoki. Mais comment yo za na confesse a mutu zo peso nini te? Comment ça na confesse à mutu zo la kisayote? Ozo mo c'est comme ça de mutu yo akoboto la ngai groupe. On dit mutu akoboto la ngai chaîne ke koma ye. Voilà les retombées. Voilà. So kazaki na confiance à d'Acosta. Peut-être to ebité le ngeza ndenge nini. Très bien. On peut si papa na biso lushima, on peut si pe chaîne bien papa Batu. Voilà les retombées lelo. Voilà, la classe première de la classe azalaka, cinquième de la classe. Voilà, l'échec est pas là. Donc on zala première de la classe a bimina 81%, mais deuxième a bimina 80%. Donc première l'équipe est à 1% voilà. Mais deuxième lukaka kaye ba première comme ina 80 81 na 81 mais ce yo tellement première de la classe azo olinga ka potika l'échec et pourquoi voilà. Ça là est fort, tellement aux orgueilleuse. On la polémique, on mécanique, la théâtre, on yeba, au préféré, à part na yo loquette on a scène, on préféré à ça la film, à ça la patronne, à Tindaka, bana misala baso, bana misala batonga, kababeta na raboye, maman Bellevue oya na histoire. Fina biso na bosa ni kombo nango, oh maman Bellevue azaka mwana maman Hélène, maman Marielle na kufaka ko nomar. Na bosa ni nini nakosa littéraire film tala kwa film lokwa ya bongo ti lelo nga eloko ekamisa nga gouvernement na biso film lokola film ya Vonette na lelo ezo mérité trophée te pourquoi voilà merci film lokola Vonette parti film wana éditant mas film wana mutu avanti mutu nyonso na valeur azana mutu nyonso na société azana valeur en fait ça lelo no ya na uti banda na uti banda soki moto ya de bonhomme ti échanger makolo tunanga na yeti wana pourquoi makolo na ye ti wana makolo parce que bakoka bakani nzela gouvernement ezo quitter bango to comprendre que mutu no ça na valeur na société film lokola Vonette na lelo ezo mériter trophée te pourquoi bakopesa ngo trophée Pamela bakopesa ngo trophée ndenge nini balelo kopesa trophée te po bazotala eloko mama Bellevue azola personne ni babani samiga amba personne handicap na bossa ni nini na bossa ni nde bampleur ka voilà ozomona tango ozomona otala moto oyo azokanisa moi-même donc moto azomona taza eloko te neti ato madame Bellevue aza kotalisa bato ke eza na jeune fille moko ebokanga suki eza na jeune fille moko ebosala make-up eza na jeune fille moko ayebi kosala nyonso aza na misapi te omi combien de film ena atalisa na bato moto aza na likolo ndambo atambola na beki aza utile na société tocomona mondiba otosala nini awa descente awa moto akokanga suki aza na bakude okangela ngo suki mais comment bino bazo reconnaître valeur ya bato abongo te bolingi kaka bato bazoya kofinga moto azoya kobetisa bato tolo na tv à chaque fois nani aza na posa tolo na ye wana moto azoya kofinga moto azoya na makambo lokuta baosala bakabale baosala makambo moko boya mabe ozomona baosala makambo moko mabe bazolobaka badi n'importe quoi mpona bato bino bozala mpona koencourage bango bozobetela bango maboko mais mwana mwasi ozosala mosala ezomonana devant tout le monde pourquoi bokosoutenir Bellevue te tokende wapi na bino tozokende wapi babisa biso filme nini Bellevue asala azobinisa bato badansa mabe badansa soni mais film na bongo bato bavanda baotala baokumisa ngo ole bokota botala nini tokonsome filme na biso oyo ezoleka o traumatisme bokotala traumatisme te mais boketala madasi moko moto angunzami azobina boye
yaya tokende wapi pas jusqu'à là quand même yango sortir yango bathéâtre yango film bathéâtre yango bokomona te babilo mosala bilo bopesa yango sanction eleki te soki ezalaki dj momboshu oyo ayembi na kati rouge botindi prison mais moto azobina sondama abini sondama badasa mabe na botuki filme neleka na tv bino mokolo ezali akomaka mokonzi te ngai voilà tolobela no likambo oyo ya bacomédien oyo bakolobaka ke mama Belle-Vie abetaki Aïda 12 mama Belle-Vie alingi bacomédien soko ajoue kuna akojoue lisusu na Bella te tosolola no tofungola no parenthèse est-ce que mama Belle-Vie madame Belle-Vie tondi oyo asalaka bato akokozwa lelo sanigra amba te na filme apesi makambo akokozwa biaka zanga te yo na filme Pamela Matondo te yo na filme oyo aformaka est-ce que akoki kofre to kokanga comédien moko ke soko joue pa na ye na Bella TV okojoue lisusu place lisusu te tozaka comédien ye moko question wana mpe wana lingai na faire comprendre parce que batelespectateur basala biso bazala bazoba te so osali constant bato nyonso omoni ke ajoue wana SBT so ajoue kata tableau moko ozonga ne vertige fois asala 10 émissions mpona kodénigrer madame Belle-Vie mais so omoni ke moto ajoue na Bella production ake kojoue kote mosu asala bafilme te asala baémission te pardon so toye na dossier ya Aïda alors à un moment faut arrêter tozonga bato moni lelo okosa mokili mais conscience bakosa yango te Aïda aza reconnaissante abenga Belle-Vie mama Belle-Vie pourquoi abengake mama anniversaire ya madame Belle-Vie année passée na asalaki surprise c'est Aïda mtasalaki surprise Aïda ayebi ba valeur eza na kati ya Belle-Vie Aïda ye moko ndenge aza reconnaissante que lelo ti ndenge naza bossé grâce à madame Belle-Vie très bien c'est pour ça li constat botala démission ya Aïda nyonso a défendaka madame Belle-Vie a reconnaître savoir ya madame Belle-Vie apesaka madame Belle-Vie respect par rapport c'est grâce na yende aza oyo aza lelo bokosa na liboma te yango na tuni soki bino bozaki pa mayele est-ce que c'est l'eau ya kosala ngo matière boya kosalela tangu fila kenda tangu fila kenda faute ya domave à l'occasion de reto telemika na tongo bombo sila fait la molata ki boye ya bino boya kenda lokumu ya lokuta yango to ya kozonsa bino tuda ke makambo oloba ya lokuta fête wana sila zalaki à logique de choses fête wana na Aïda na sila na lingo za na fête wana sila ya kite pwani parce que copine aza leki ya sila boya ya copine na groupe Simba na misu ya sila bato baencadre copine na groupe Simba c'est sila aye fête ya copine te copine aza fille ya polémique te copine aleka na internet te copine aza mutu ya clash te sila ye te pourquoi ya place nezate ya banga poison batele poison nande naza boy so na plateau tosolola ino déjà nayebi ko vandi wana ozela ngamba mo samika amba ona otanga te parce que tosolola ki déjà madame Belle-Vie ko kota na kata sali wana bazaki dana Aïda libanda siko 12 ezalo kwa neti deni to ndimi abeta Pamela zela no ati mwana na ye 12 zela no zela samika amba tozela pe sila na linda bakutana na fête sila pasa nini abeta linda 12 voilà zela to beloko eloko eza logique o batu ya moki ba ko comprendre te mama abotaka mwana mais mwana abotaka mama te très bien ozomona lelo bango nyonso tu wana baza fabriqué par Belle-Vie très bien ozomona Belle-Vie abeta Aïda 12 te auti na muchopo ya Bella ya bete 12 fois kende soko jouer so ya eloko ni na oui merci Pamela eloko ni na yebisa biso eloko spectacle ni na malo azozwa ba contrat ebele koleka sila yebisa biso spectacle nini ya malonga oyo bake basali kuna ya eloko na malonga oyo basali kuna o madame Belle-Vie akonionga so madame Belle-Vie akonionga aonionga mpona Pierre Ndombasi aonionga mpona Omar Kabongo ozomona aoniongela Aïda te auti nil ngam na sali na fabriquer na maboko na bango netu na basila wana baza ba fabrication ya madame Belle-Vie lelo bino balingi bozwa monopole boloba
lelo bino ba ngote na madame Belvie muto a fabriquer bino na maboko na bino ba 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 tumo bo baza lokola ba nani muto no mona te na Bartimé Yesu Belvie che soyi na maboko na che poto pota fongoli bango misu osala ba ignorance te bo sala ka source te donc muto bino ba olinga bo kiti sa tina niveau na Belvie pona Aïda mwana utina makola Belvie voilà. Mais on voit même on calcule Aïda parce que n'est pas bon asa mwana ya Belvie aussi autant nana ya la manquement pas Belvie te donc on le bela Aïda te Samira ama ngolo oyo batu baoya ko vivre na biso na samla bo fila kasila sila muta mema Belvie na groupe Simba moni to yebi lelo vérité to moni émission ya Marina la bandenga sali alobi Belvie ko ya groupe Simba ya ka d'abord par invitation très bien oui imaginez pas la wana groupe Simba ouais c'est une invitation ba groupe nyonso invité Belvie aya jouer bon lelo Belvie déjà dès le début ayebana ke aza grand basila baza ba mama na biso le ya baza ba mindondo bazalaki ba mama kalunga bazalaki ba terre na ba actrice ya minene bazalaka na groupe Simba mais ba préféré ba ke ko inviter Belvie au jouer na groupe Simba Belvie azaka lolenge nini azalo lolenge nini yango mutu azana ora mutu azana étoile ata bozo bundisa ndeni étoile eza briller au bundisa bokotikala kolonga ete azaka numéro 1. Voilà, merci beaucoup Etandoike Akobengonga tokomina biso vraiment kochite et le retour lo bakaka tolali tolamuki bandoki oyo batikaka komba mama Belvie te bato mitema mabe bato na ndoki bato na soloka oyo bakanisaka bakokweyisa mama Belvie azo avancer azo kende de gloire en gloire biaka zanga liloba no ya suka pamela pe koloba to conclure parce que Etandoike ngai eloko na koloba kaka Maman Belvie a na focus. Voilà. Ekanga. Maman Belvie a na shalom. Ekangi. Voilà. Ba na ogoka goût. Ekangi. En tout cas, famille Libota. Voilà. Famille Libota. Famille Libota. Toujours focus. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Ndeka Samika Ambauto Luba et Tandoïté Zangonga. Merci beaucoup la famille Libota Bobimba. Famille Libota de la Tsabango de Tabango et très bien. Na Lali na Lamouki Nathalie babonné au Madame Belvie comme nango lelo na chaîne YouTube. 200 000 288 000 cas. 288 000 cas d'abonnés. Voilà. Donc, c'est facile. Calaté 300 000. En tout cas, focus famille Libota, pas de distraction. Donc, consommer, filmer et vous allez bien ma casse. Merci beaucoup, na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Gemma, la maman qui dérange rien, ma garçon Paris. Merci beaucoup, na tonton et famille Libota Mobimba, na tantine. Lipine et tout à écouter, je te salue aussi. Merci beaucoup, Penayo Samika. Voilà, merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. Famille Libota, famille Libota, famille Libota. Focus, famille Libota. C'est mon combat à vie et on est vrai et on restera toujours vrai. Merci. Avec l'écriture de Madame Belvie, on est là pour la promotion parce que mon temps Sami Salamalamu Atanzambe pe a recepé la tête qui bozo. Taye mutema mabe tangu bino bo taye mutema mabe tatanza komba au matisaye de gloire en gloire tokuta nimba la simisa kinga wa bino Samira Amba la Cléopâtre de la presse congolaise certifiée et na lingara bino mingi ba ebanso bolinganga je love tolanda film la biso traumatisme na Belvie TV komba nanga ya yo ya biso banso bye.